eza pasi soki na be pasi na moni eloko moko ya mabele ki na kataka fufu te nde na yoki sangwa biba weli mbongo voilà OK mbongo mbongo ngo combien o ba weli nano ba botoli mbongo na maboko ba weli ozate moto no sazui mbongo oya ye to simizela bidi ngai Gino Timba Tito Sacré biso to yaki na biso bana basi batikali na bidibidi bobunda wana foko kwa la police za pembele be fa aza pembele wana yinda sa sécurité soki te kaka biso bo micro ko tafuma kati ko fina wala mo ko pena wi mambe baby ko rando ngo penza ya solo to ezaka baseball crib no mbali beste ya rando penza bidibidi ya makakinga bidibidi ya makenga tanga makenga foko tapena eloko ya manke na tina kia makenga te ngaba makakanga te mais siko pourquoi soko makenga na koluka yo ngala moto na luka ka polémique te metango yo lukinga polémique makenga fona luka yo poison za kinga kati eloko nego pouvez milo kinga kati za poison po kinga kati pe ya makabato bakenda kakuna boni bakufi na kinga kati bakufi na kinga kati te mokoto baka tango lekine émission ko bate kinga kati bato boni Olive abomi bato boni Kabila abomi abomi te abengisaka bato no surtout soka bengisi bato bake bavandi bavandaka nde solo nde tokaka lisolo bavandi ensemble pe bavanda moto ne sika na ye même kolia baliaka pe bon pourquoi pas bango so bakufaka te bidi mbote na pesi yo etake moto mbote ya mosika jwa yango mais soto kota na nzela malinga totana na kolonga molinga po moto bandi yango ngana na nzongi yo ko mokote bidi okola kisenge filme na nguma yeba yango tuko kota ngana eza pesa mbo boye sele ko nini na sele ko te kana sele ko te sende ngomonga ngaze filme nde na zabo mais yango pe na ngana tuno za film tuni OK pona ko te za film côté ya simba bena makolo o bena miso kana mobimba ngayo bo film ya finga ya nini tunana mieux soki na osene miso te tune malamu ofingi papezoka asali yo nini na problème ni bo weli ne nini na ebite tuna yenano komemanga na masese wana bozoba wana te pona kwa ko bimsabelo ko mususu awa emission ya kobeba beba na bino saka lisekite nga saka lisekite soki mafuta komo mata okomona le na ko panza bloko mususu wale ekotisi mabe ngana moto ali sekite basaka liseki na bato basaka liseki ngasa ali sekite démonstration to ozela poto na moni pa apparemment ovimbisi de ali bele ati ezateska bakole ya poison babi moto no sosa bokonzi bapusa nga pembeni na ye tango mobutu azalaki batoso bakumisaki ye bayembelaki ye chalelo bakumisaki mobutu bazwaki pe mweloko OK koloba te bamisicien so bazwaka batateatre pe ntango mama Olive ye otika bazwa oyo bakozwa eza ntango na bango fo kobeta bango maboko toza motema jalousie mpona nini kokotisa bamewani ya kinga kati basaki mama poiso na otolonga eloko wana eza kwa papa soki sekedi aye boye tokopusa na pembeni na ye oyo baza na chance bakosani bakozwa non biloko mosusu nga na mokona biloko ya koloba te soki moto oyo aye atumola nga na bino aloba bo seke kopanzana basu ndako mpe kokopanzana mpo na kotanga mabeno nyonso nga abombaka te na kotanga nyonso soki natangi seke ya mopepe nde kei nga liseki te yango na bite liseki aluka bato akosanga ngo liseki na kombo na nga te na nga nalingaka liseki te asala na nga te alukaka bato mosusu baosala na liseki ameka te soki akosala émission na ye atanga kombo na ngai te naza voisin ete basu ya kelasi voisin ete ya théâtre pembeni te wana koyebisa yo ya théâtre te aza voisin te voisin ya théâtre place ni botikala ojoue nete aza voisin ya théâtre te baartiste comédienne bazobeta lisolo papa ejoka azaka na nguma kolia nguma sikonga monga na existe ngabi nguma nini katanga komba te kasi nguma ti bitongo abi nguma ngana bi nguma yani ya kolia nguma baliaka
Là, ça va être des fois, tu respect. Abonnez-vous massivement na M La Grâce TV, chaîne moko ya bien, oezo loba makambo bien, oezo lakisa ba image ya bien binomo bozo monango. Bo s'abonner belé ba fan nyonso Orgazi, o bolinga ko Orgazi, boza na besoin actualité Orgazi, bo s'abonner na M La Grâce TV, beaucoup mona ngai na M La Grâce TV. Bonjour, fidèles abonnés, téléspectateurs, il y a M La Grâce TV, vino se bolanda, biso topé sino bonjour, topé sino bambote, hein, place oignon so bozorama kimia, toza toujours wana na M La Grâce TV, hein, chaîne topé sa no ba novidade, et ça là pour que bozana banda pour na biso. Merci na mon sponsor officiel, hein, le cœur de sa femme, Zé Azari Abapoma, hein, le maître boss en direct de Canada, Winnipeg. Gros bisous na yo, parce que babi maître moko ka tozala na ya zala pour nous soutenir pour nous opesa biso makasi en direct du Canada. Zé Azari Abapoma, donc aza mala mutema moko soin, hein, mutema moko pembe azala wana pour nous opesa biso ba force. Merci. Na abaranganga wawi abaranganga artiste moko soin taibo bazui wapi yeni mtaana lisungi nanga lelo na caméra. Merci vraiment big félicitations na yo parce que tout le monde a manipuler partout les autres kendeka ba c'est bon lelo naza monga morote na lingi ko yambela bino artiste comédien Papa Ejoka aza artiste oyo aye déjà awa depuis 2013 pour information na bino depuis 2013 aza na mboko yo donc azo evre bazo kendeka ne ba misana okende na ba gaga na ba film na ba biloko ba otia na marché malgré que ba ta poto bazo lela kaka parce que bozo pesa ba force te malgré bo benga ba bo pesa ba musala te tozana ye liende mzaza invité spécial nanga na mukola lelo to komekosola parce que sango matanga vraiment ekomeli famille artistique nuance hein ya ba comédien ba oto perdre Mélodie Badiamant on dirait qu'il y a Brazzaville suite à une longue maladie hein to tu cause ba information pour bande konaye donc le lo matoro belango pe en quelque sorte. Alors pour ne pas monopoliser malobananga na kotisi Papa Ejoka na kati ya sonanga Papa Ejoka yonde mtu wabi opesa biso makambo na kati ya moka babi pole nde makambo ngoya o Papa Ejoka bon dia mama boni malamu liboso caméra na bike moi mikoloma o mona nte liboso ya bato quand même ndeni ba santé abato banda émission na biso ya très bien lelo babi makambo ezali nini okoyebisa bango pona ba fan mbote na bino nano na ningaka bino mingi ko bengaka Papa Ejoka zaki na Luanda te na kina province kozonga na ngai na sangwa mawa ekuti biso ya Badiama oya pesaka yo wana adui tolongola ba penser na ba idée ya mabe boye en tout cas bon o balela kana biso balela biso na tozala mawa mais aux gens qui t'ont vraiment à travailler na Mélodie Badiamant non na zuta ko travailler na été libako epesa melekte pour travailler bimaki déjà bango batika iko bima ya sima. OK. Mais regret no lelo quand même liboso famille artistique nyonso nino ko ebisa bango parce que ba moni bino na bino ka bika bino ba comédien beaucoup fait la moi trop affaire ngo to comprendre ezaka liwaka voilà kasi on habite affaire ngo to comprendre ezaka liwaka mais pour na ko lende sa pe bande ko na bali mingi soki moko akufi faut sango sani epanzana. OK mais kasi pour na ko lende sa bande ko ba zomi na Kinshasa nde ba bolela Mélodie Badiamant okolo bana ba oko bande ko so ba na kati ya Kisasa ba kolela diamant liwasi ekomeli biso tokosa ko boni nzambe tia sala liwa tolele na kimia akene kopema na kimia mobule ezala te toza pemeni ya libota conseil na ngai mobule ezala te kimia ezala to konde na kimia nyonso tu en tout cas mes condoléances na bino nyonso bataki Kisasa kuna. Yeah, mes condoléances na famille artistique Mobimba, hein, j'en profite, ma M La Grâce TV est présentée, bino ba sincère condoléances na toute la famille Mélodie Badiamant et toute la famille artistique, donc to présenter ba condoléances na famille biologique et en même temps famille artistique, donc tozana Papa Ejoka lelo awa na kati ya plateau nanga Papa Ejoka na lingi vraiment o sepesana ba fan ya
ya aime la grâce TV ça il a ce moi lo mo pour le lo nzambala o soke bimé ma pamba yo ko lina ko sala bango dia ba bi papa yo bazala kimia papa tia sali moi ba filme pe bele awa na sali kala mingi te ko bima bagagi pe za ko bima lisusu bazala kimia nazana na metuno na ko tuna mana na be ya loki angote funa ko na mituna na no wana eloko ni ba bengenga na mission na ebite ale na kwa ko bwaka sentiment bona suka na bimi na kanda eko simba te bozana na kimia na ko eloko nini ya bengeli ngai yango ko na ko zela nano yango ko na ko zela to boyi baba baba lobe ko tasuma rambo to boyi papa lobe kimbatse ke molinga ya rene wana za papa nga wa bimisinga na monde media esika za na Londres mboti ya trop papa lobe petit Jean mboti ya trop en tout cas des grands films na mboti ya trop bato apoto JCML mobala Janine mboti ya trop bongo soto bitu na Luanda Aida Fumu motema ya la Bernadette mbote babila maintenance comme Simvama boni je dois Mercedes bozami mette tilbo kitsa motema na ligne okanano eloko di ya lingi aloba yango na kozela yango za ozela pour ne pas m'entraîner to kotaka na actualité parce que babi actualité motezo pela na nva Luanda osakanate papa ejoka tozo ebati likam nini oyo yona papa bidibidi bozo wela Yakobo angombo wele nini finalement parce que to cholanda ba interview na bino dernièrement mais biso pe actualité ko le kabiso bongo te poto ebida ba nungu ebima dana par ya jetem parce que yem ta ebima so na biso aibi mama so na bino très bien mais biso to nina to yo kayona likamonga na bidibidi eza na bidibidi en tout cas kotenga si ko mo musute likambo nga eza ya bidi nga na bidibidi ndenge bidibidi afingi nga na Maria bon na likaki na émission na lobela kiango ye pa likaki na émission bandana to kutanite to ko ne motonde akutisa biso po plateau sa nini ebeba plateau ko beba kamera ko panzana li seke ko za donc ozana opena si so bakutanite boy na bidibidi bobunda wana foko kwa la police za pembele be fa aza pembele wana yinda sa sécurité soki te kaka biso bo micro ko tafuma kati ko fina wala mo ko pena wi mambe baby ko rando ngo penza ya solo to ezaka baseball créer bino mbali beste ya rando penza bilibili ya makakinga bilibili ya mankenga tanga mankenga foko tapena eloko ya manke na tina ya mankenga te ngaba makakanga te mais siko pourquoi soko mankenga na ko luka yo ngala moto na luka ka polémique te metango yo lukinga polémique mankenga fona luka yo ngazaka ndengwana siko ezalaki nini pa parce que papa ijoka so totali bien bidibidi ali bomate abandaka emsu abando fingo ka boli boso abatu emso sala kelo na sele ko nini na sele ko te kana sele ko te sendengo mwenga ngaze filme de na zabo mais yango pe na ngana tuno za film tuni OK pona ko te ze film côté simba bena makolo o bena miso kana mobimba ngayo bo film ya finga ya nini tunana mieux soki na osene mission to tune malamu ofingi papa ezoka asali yo nini na problème ni boweli ne nini na ebite tuna inano po biso normalement to ngana to banda pa na o papa ejoka sima to zwa pe papa bidibidi po to yeba mama elikambo so sa likamba ngo ezani po bato ebele ba obenga biso mais est-ce que yo zo yeba te est-ce que parce que depuis na moni vient na ngai babi le boss Ismaël Diassa ye mutatinda kinga mwalimu asa empresario mbote ya tro Ismaël Diassa OK Diassa papa Diassa mbote ya tro Ismaël na pesi mbote mais awa ndeza ya ko beba na lobi na yo ye pela mtabengi ngabi Luka ejoka ngalingi bandina na papa ejoka to eba problème nini oya azana una bidibidi po a éclaircir problème mankazo makengande c'est fatal de respect le bas portugais fatal de respect le quoi fatal ngate faut moi vivre peu fatal ngo ngezaka ngasa kali sekite siko zolinga kaka ba compte rendre ngweza na bar to po ibi penda kwa bidibidi non na ndako na kesani kenda kote na ndako kuna na mwasi ne Mireille na bana baza kuna wana yali kamwanda kote yali kamwangana bidibidi bisumba ali fara yali kamwanda kote mais oui be place à répéter te na répétition te pose au moto azokaki kuna te pour rendre ça à deux personnes ngana bidibidi papa zokana bidibidi beaucoup na nzela biso mibale alors tanga ya makaki ngai tato kokuta biso mbale to silani esili mbala moko kimia koti il faut ezana ndako nanda kote
partout. Même en Nzerabo, si tu as dit pas c'est 8 heures, tu as dit. Ce que c'est 8 heures, ma casse à cabo, soit ma casse à tu continues à faire hôtel Neko Panzana. Merci beaucoup, Babi, mon vieux C8, il me tapait ça, bisope Babi Sengwa, joie. Pour toi prester awa toi ko ça mam na biso bien awa monter mabobo to azanango asunga biso toutefois pour to sala musala malamu awa na kata c'est 8 Kongo Sébastien na sima ya église Kumbangiste et ça bisika to ka pe ko zo moi jus moi bopé mika na kata ba chambre alors Lelo papa Ijoka to memi awa. Je t'aime Kaninda, to sala une émission dernièrement. A autour babokenda ki lunda mais azalaki plus na ba regret parce que papa Ijoka azam mutumo banda ya 2013 na mboko yo na na salelo ra malongati. Il était très d'être irresponsable selon hier parce que à solo la pena papa Delta o ya azalaki pe collègue na yo bande ko travailler na kati ya troupe théâtrale Delta Force. Abi et même Delta Force a confirmé que papa et Jokaza irresponsable n'a habité. Est-ce que y'en a déjà t'aime quand il n'a pas problème? Pour apparemment yo comme tokomi papa ba rando na mboko yo qu'est-ce qui ne va pas finalement? Mais sikoyo le bilongo era sona changer page. Nazana tango ko tanga kombo ne pété ko lebelete. Tanga bandit théâtre. Ngana ko ebele na Rwanda. Na moni na TV mon côté, na groupe mon côté. Kotanga communauté, tanga nga mambo bidibidi bengeli ngai. Makamoni sonné le lekisa ngona mon pépé. Donc na tina na été. Na ko sa ne peut débattre na foule mon pépé. Non. Ngo mwe ba lukana moni ndeti bo. Natali bombalo sombwazali Papa Robert Nathalie Via Nathalie Gabriel wanande okena ça na répondre. Kaka baleki Nzerabo longola quoi oh je t'aime le loko mimo longola kotia tate na lingi ba biloko na tia pambana aluka polémique na bato na ye nanga pinza ana tango te ko kanga polémique mais petit na homme confiance oh mazana tango te pe na moni loko na weli neti on a moni na organisation ya Kanfu Futolo baton boke banzaji nde bosala ki nini moi ba tour betaki na kata Lunda c'était lui l'organisateur non sikoyo lelo nde bobebani papa Ijoka eza pasi ce qui na be pasi na moni loko moko ya mabele ki na kata ka fufute nde na kisangwa bi ba weli mbongo voilà OK mbongo ngo combien o ba weli nano babotoli mbongo na maboko baweli bozate moto so azui mbongo oyaye to simizela bidi ngai Gino Timba Tito Sacré biso to yaki na biso bana basi batikali Nenet Movoto Vaidei na Sila Dore batikalaki baina sima esili na monite sika bato babito baweli mbongo. Non, est-ce que activité ngona bokendele na Lunda papa Ijoka to so la ngona est-ce que activité bino bo mema bino na Lunda est-ce que zaki réussi? Oui. Les gens ska to chouette. Bosali combien de 20 bino bosali par rapport à to keit na mo ska to chouette to tamboli penza. Deta bamboka ni bokenda ki parce que to yeba pe bakomba bamboka. Funfu Lukapa Nzadi donc to tamboli na koloba. Tourner la bino est-ce que ça qui réussit parce que biso awa toki basangote to moni même pas vidéo parce que na biki botambola na caméra mais ba image to zuité ce que tu pas Gino Timbele qui na kisasa Gino Timbele qui sasa na autant combat chaîne était pour avec qui sasa et qui na Kinshasa ndenge bato ça qui nini ndenge te jouer partout l'équipe ceux qui moto azana bozoba faut ticket na bozoba na zakuna. OK. Bolongola ke juste pour na bozoba. Non. Biloko mususu ngana mokona biloko kolobate soki moto aya tu molanga na binalo babo. Seke ko panzana basunda ko pe ko panzana. Pona kotanga mabeno nyonso nga bombaka te na kotanga nyonso. Soki na tangi seke ya mo pependeke. Ndali sekite. Yango na bite li seki aluka bato ko sango li seki. Na kombo na ngate na ngali na linga ali sekite asa na ngata luka bato musuba osana eli seki amekate so ko sala émission na atanga kombo na ngate naza vazenete basu ya kelasi vazenete ya théâtre pembenité wala ko bisao voisin théâtre ya théâtre te ya za vazete vazen théâtre place ni botala jouer nete aza voisin ya théâtre te
Comment va polémique à Luka Bato, ça on polémique ngate. Wana ko biso mama. Changer le kamo mosusu tunanga mituno ba fani ba tunanga yo tunanga tunangai. Comme mangana masese wana bozo ba wana te. Pona kwa ko bisebelo ko mosusu wa émission ya ko beba. Et yo beba. Na bino saka li sekite. Nga saka li sekite. So mafuta ko mo mata ko mona le na ko panza bloko mosusu wale. Et côté si mabe. Nga moto ali sekite. Basaka liseki na bato basaka liseki ngasa liseki te. Démonstration autorisée la pote na moni pas apparemment au vimbisi de Alibele. Ah. Mama lobele ko ngikoloba. Papa Ijoka est-ce qu'on vimbisi de Alibele? Lobele ko ngikoloba. Mais Libele ya on ba olukela pa bidibidi ya on na tuni est-ce que yo Libele ngo so vimbisi yango? Bidibidi. Ce qui a moto ba tindia kufa maboko langa akokufa. Yo seki mengana ko sekate. Pour souci ngeza mona nde bidibidi. Yakob. Bona ko boriti. Na ko monete. Na mona ke susute même na nzela ko monete. Mais be événement bon na ko monete. Heureusement pour akota kane ba barete. Ame akape masanga te, yega bobe mai. Na même na nzela ko monete, mais na ko semba tanke ni ko zena porte église. Pour ça moto akimbangusa. Tanga ko zela beta fritale. Na kwene na nzoto. Na cause era friti kaka. Allez, na ramasser. Yal ba idali lo Libele neza munene anakaya ukanka Libele kam asuyango ka bwake kuna. Ce que wana komi télé cité. Alo kesika ya komela Libele, ngala Libele normal ya mobali. Yenda kulikuwa ye. Ngala Libele normal, Libele ya kulukanga. Ya bana basi. Libele ka ozana ngwana, monte ona tuni soko vimbisa ngo de. Ngala Libele te. Moto ya Libele ya mwana mwasi moto ya Libele bo. Ngala Libele normal nende. Apo Libele yango ndeza musuni kati no do yango ka kokanga. Ya ngenda ko zela soi. Aza après. Ye pas sala sport. Kapena sala. Siko tokotala na siko. Nano akobo moninga mabele. Esili. Siko esa bino soni te tango bojo leka ba boye. Soni ya nini? Mabe soki nga moto na bandi. Nga na fingi bidibilité na choli bidibilité. Po soki na finga ki na kosi na finga ki boy to weli eloko boy. Bo tune to weli nga ne nini o ya fingi nga. Pe asali nga be mission. Ne bi cause na ngote. Loko na bi cause te to sila na nga na après ko ba cause yango pa na yemoko. Abi yo lula moi basi abatu moi trop. Ouais monsieur lo razo déplorer peut-être que basi abatu ndeti basi ana na lola. Moi si ana na lola. C'est là c'est dit. Ndeti moi si ana no nga na lola. Atanga kombo na basuna monde tête. On a habité monsieur na boss na mino gene na ba kanfufu bosaki ba tourner monsieur bon quelque chose ba boss ba sinala ki no papa ijo kazo côté la basi na biso ba nini ya omoni ya azui relève au loba. Na habité ce qui na kafufu o na lingi moi si ya moto. Non. Oko benga boss JC Bosisi na kafufu. Oko benge. Oko tuna. So bengi boss Marie Paul. Katabale. Hein? Li pasa bokulaka. Soko bengi bango. Bako biso. Ngana moto wana te banda 2013 na pe capable ko ba na ngola ko bota na boti tena kumpesa na discipline ngamo ko na ba mi bale fona gérer ba mi bale wana nano après nata moto nino yoyo na kuvana ne abokola nga bana ba amemanga bozo ba wana te soki alingaka alingana amemanga bozo ba wana te yalingaka soki alingaka soki ya lingaka alingane mame manga bozo ba wana te ame manga bozo ba wana te yo kimyango oh boy no carrément ndeta monde théâtre ndeti nana ngala linga na ebité non ba lobi pe papa Ijokaza trop bassi hein tu aimes trop le phare surtout papa Ijoka imagine ndeti placement na kenda na zoka ba artiste comédienne bazo beta lisolo Papa Ijoka zara na nguma. Nguma kolia? Oh, nguma. Sikonga monga na existe ngabi nguma. Nguma nini? Katanga kombate? Kasi nguma. Nguma. Bitonga bi nguma. Ngana bi nguma yani ya kolia. Nguma baliaka Aza wa to bide fata de respect. Fata. Mais bango mais bango ba collègue na yo ya théâtre tel otangeli na linga vient na bango trop ba vient na bango za trop moyindo atanga ki kombo na yo bi kombo na yo te moyindo mwana ko chete yekuta ibina mama nguma na te na pona yo kata bele nguma mbapsu na via non ba to awa banani
Mama top obenani Mireza Mireza na net tomoni abaranganga tomoni ba Mireza mutataka kikombo ça va problème quoi Mireza taka kikombo lengala kokenda ka Mireza nguma soke yindi kuna ekoza temonde yo nde moto obi Mireza amaki ngana nguma ngana kokende ndakokende yo mo ebiteke nguma za nzoto kwa rando pe musoko kwa ngwarasi sikoyo ba fani no suba kolanda bomo atenga na tumula ka moto te na bujaka te ya robite Mireza bite ngana na nguma nguma nini na ebite na nzoto no za nguma oh ngana nguma te ngana aboye na nguma te na pena simba kisa nguma te et puis na yoka peu une fois Yakobo hein papa bidi to saluer en passant parce que il est pas à traduit praticien abi merveille omoni nguma ya papa Ijoka ngam simba ngoti na kisi wandoki wako bebisa mission nao changer l'histoire mosusu wako bano ti bebisa mission nao bidi na ma problème na ngai bidi le go déplacer en Angola le go za moto makela kena makela tous à moins distance faut surtout kutani et après mbombo aboye oza soki deuxième remarque susu ponga na tumola kote na tanga ka pe kombo na yote merveille ya kolobango metango to kokutana ngano témoin ko ça te bakota siko nano akobima mobimba nano aki nzoto akotenga mate ngano ekoyebana hein ça va. Merci beaucoup Papa Ijoka. Donc vous comprenez que Papa Ijoka est moi très fâché parce que ma ramousse surtout les cas ils ont pu ça moi passer et puis c'est 5 ils ont pu ça peut kanda en même temps et surtout le lot beaucoup fait le peu mélodie dans la monnaie de apparemment matanga ngo awa tombo sale et puis ça sous ma tata hein ndeti sous matanga pour matanga to sala nako c'est pas quoi matanga za ko to kutana na bilibili pour matanga za kitoko bafani baya bamona ndenge tokopanza matanga tokolela na kimia topanza pe na kimia susi ngeza kana mona toza na matanga kimia kozala désolé kozala te mais toza kana na matanga kaka ngana bidi Papa Ijoka et c'est zo ma prise mon boy niveau zo ko cité kimia na bombité Yakobo yakano matanga tokutana yokolela ndeko na biso mais na kimbango na ko lisusu te na église yonde yaka tokutana ko za malamu mingi. Merci beaucoup Papa Ijoka. Papa Ijoka tolingi toloba quand même concernant théâtre na mboko yo depuis 2013 oya est-ce que évolution vraiment yo moko bilan na bino nano ndenge bozo tambwisa makambo ezande évolution ko ke malamu même Kinshasa moi vitesse za po ba TV za mo ebele hein bakoleka na YouTube pe na ba TV moi vitesse yango ezali bon awa pe eza na lolenge ya mboka soko ye landaka litima ya mboka ndenge bakokumbela mboka awa chaîne ezaka ka moko tokosala ko boni biso kofoka na YouTube na ba CD bozo ko sala bosa pe moi image eleki na Kinshasa kuna ndenge toko vivre ngwana. Mais ils ont le na ndeko nanga moko papa Mitterrand hein, mon vieux Mitterrand hein, Mitterrand bambote no angoyo hein, Mitterrand kosi hein, mon papa à moi alobaki abi merveille lokoko yamba Papa Ijoka tunena pourquoi ba osala effort te ya koyeko la portugais pour même ba théâtre na bango banda koleka voir même matin na TPA na Zimbu na bazap surtout bazap pe to moni nde bataka na bango pe nouvelle bako bando coach même ba programme na bino alors effort nini bozo sala concernant la part pour na portugais pour que même ba théâtre na bino onde bo sexa ba bo no sexa na portugais aja portugais oui aja tie pusani mais toko fo seka kapo ba bimboko efo langue oye bango toko foxe bandeko balingi pona portugais baza mote tempo to koboma nzoto poto e bango baza à l'aise. Papa Ijoka depuis 2013 oya tayo moko. Eloka ndo bomanzo. Kendo ko funda ajo ya ajo so ya portugais. Ajo tie kolibo komi aja koloka nde mbongo. Po bana balia. Bana balia moko lobi bana balia. Ijoka ndenge ka tozana masolo na biso parce que ezo pesa bino mapasi mais comment na moto ote kopela dernièrement pour na ba propos oyo yesa te na ki pona yo nano po tobi tozwa ki yote pona yo esala ki na ndeni. Maman ba poison. OK, ya poison. Na moni mabe o yesa lobaki te. Yesa tangi kuma mutu te na poison. Mais ceux qui
baleki na biso bakobima bafinga yesa mais ere moko fois moi respect zalaka na botosi azana nkulutu na bango na mosala na âge faut moi respect ezalaka conseil na kopesa bayeba kubanga bakulutu o bokuti na monde ya théâtre faut respect moko ezala par rapport koleka na TV o finga no ba mona yo eza malamu mingi te eza ko mpe mosala na yo nde kwa mwasi faut moi respect zala conseil na kopesa faut bondeko za na kati esika moto abikaka eyebanaka te basoko bika pe na nzela ya mira yesa obiki en tout cas soko za moto linga osenga bolimbisi ekozala malamu mingi par rapport bato balobelaka o ekozala mabe mingi. Ok. Mais comment on a quand même bandeko bazoli à poison tobi que tango yesa déjà loba qui ba propos anezaki nango déjà écoute leki nango mo ba semaine ba mois un mois cheko ça les missions bité poison za kingakati eloko ndenge pouvez milo kingakati za poison pour kingakati pe yambaka bato bakendaka kuna boni bakufi na kingakati bakufi na kingakati te moko to baka tango leki na émission ko bate kingakati bato boni Olive abomi bato boni Kabila abomi abomi te abengisaka bato nyonso tu soki abengisi bato bake bavandaka nde solo nde tokaka lisolo bavandi ensemble mpe bavanda moto na esika na ye meme kolia baliaka mpe bon pourquoi pas bango nyonso bakufaka te tolongola babilobela wana eza malamu mingi te soki koleka na émission leka na émission sala émission no malamu kolinga tozala moto ya bilobela soki ozolinga osala kombo basuna monde ngo nano yebani te koluka to sala kombo na ndenge ya mabepo koko yela yo a toi conseil na kopesa yo papa changer maloba no nezale na yo talaka esika yo koko toucher na peso ka conseil est-ce que kingakati ngo pe kuna ba okeli la poison bien selon yo papa ejoka lelo to na plateau na biso poison bazolela ngo wa kingakati ezate esika ba kolela poison babi moto no so bokondi bapusa nga pembeni na ye tango Mobutu azalaki batoso bakumisaki ye bayembelaki ye chalelo bakumisaki Mobutu bazwaki pe mweloko ok koloba te bamisicien so bazwaka batateatre mpe ntango mama Olive ye otika bazwa oyo bakozwa eza ntango na bango fo kobeta bango maboko toza motema jalousie mpo na nini kokotisa bamewani ya kingakati basaki mama poiso bo na tolonga eloko wana eza kwa papa soki Sekedi aye boye tokopusa na pembeni na ye oyo baza na chance bakosani bakozwa oyo mpe bakotikala bazali tula ya nsima bakozwa kaka tozala yango presse te oyo batiaki poison boye basalaki boye te eloko anga nayebi yango te nana okaki te moto batielaki poison boye nayebi yango te. Vraiment, merci beaucoup, Papa Ejoka. Mais message na yo, parce que tout ce qui est na biso mana ko chuter message na yo o ezo peso mamute ma pasi et puis ba choc na yo na kati ya théâtre yo kokuta na Angola ezani. Pasi na ngezali po ba kofinga nga kati ya Angola. Ezamba la liboso banda ndenge na bandi théâtre na ngaiti omo finga na kati ya Angola mais bato ba kofinga nga merci nzamba pambola bino na kozong seminar réponse te pe na kotanga kombo na bino pete. Po nga na bino za mwa distance molai mingi po soki na ngana tanga kombo soki zaki te neti ya na monete moto moko wana kotanga kombo o tikali wana komona neti oko lekisa tango ko tanga kombo na ote. OK, en tout cas conseil za kaka toza malamo to yakoluka na kati Angola toluka pona bana biso totika babozoba nga za moto a polémique te kolukanga na polémique te soki olukinga na polémique tanga na kozonga mission mi balé do seke yeba libote bongi eko tumbazama te libote bongi poso na bi libote panzani mabe libote bongi babi ndeti mikolo za na kifika kuna bi bossa karazaka te bossa sikaza Fabrice Ngoma mbota to fondé junior bambote ya trop bon esika bozali talaka ndenge bakotumola bino motia bandoki tango ngana kolobo nalobaka tango yango nalobi kutu te mais ve abenga ye na bielo te docteur Maxelo Sadi na bielo côté boko yoka bako provoquer tango nakobwaka ida fumu turo koloba susu eloko moko te pour na lingina sala ba action opekisa kingaye obi mama ya Bernadette abi
alinge kuselo ko mokote natiki jere Mercedes apekisaki natiki vegino pa lobi tika natiki nakotana na miso soko meki ekozandi pesa mbwa boy kadika di ma double poche na belo côté shusha lumière na belo côté tango na koloba ekozala papile mutu kile oh boye ah wane kozala na kozala susu sans pitié pour tango na koya honorable Dani Mabanza seke na ye mobimba po mboka epela moto epela kaka epela kaka soko benga turo seke za epela kozala te yo moto ko banda mona émission wana ezanga moto na ko ba ti esimle émission katani ngasa kali sekite na ko ba émission katani pe mbala moko si pe maintenant na posa opesa message fort na yo pa ya confrère na yo ndeko na yo ma ya boulot nde bobo sara na moko na bi bozui mwata ko sa bagag azala peso bagag benga maintenant ejoka yaka to sa gag mobo ya to sa film mobo lelo na bike mo ba moto ezokota mais message fort na yo pa ndeko na obidibide kozani po bobo ma moto bidibidi si kozali na tipesi yo mbote soki tokutani na nzela tokobunda message ya tindolo yango wana oyeba kobongola obilengele oyeba yango bidibidi mbote na pesi yo etake moto mbote ya mosika jua yango mais soki tokutani na nzela malinga totana na kolonga molinga po moto bandi yango ngana na nzongi yo moko te bidibidi okolakisa nge filme na nguma yeba yango tukutana ngana eza pesa mbwa boye Jojo Maleka na Canada yo lobi na ngai yo tindi maloba tika na ebelo loko te matembele bolobi yango maus kosi bolobi yango melelo yo ye ya ko zongela loko yango bidibidi na ebelo kote tokuta kaka nde tokosoya ngana ye po batakisa sa babengi ya vie abengi Gabriel abengi étoile abengi ni na bité ngana belo côté bolanda ki bino moko ndenge bilibili ya fingi ngai kimi ezali na tokutani nete oko selo ko mote me ngapela na bibomba ka pa bina ko selo ko mote na bina ko selo ko mote kimi ezali moko ebike ngamo na motema na ebite soki tokutani tokopesa mbote mambo ezali ko sekati mambo ezali. Merci beaucoup, Papa Edjoka. Moi, je dis merci à mon vieux Godard et Lico, le vrai Parisien. C'est la vraie. Hein? Donc, aux Arabes, ma force nanga. Hein? Godard et Lico, le Kesseria solo, le vrai Parisien. Dans le cas, il y a Paris. Donc, on a toujours pour nous couper ça, biso, ma vie moquée, babi moi si, à télé, mon pambolinzambe quoi. Mariam moquée. Gros bisous na yo. Moi, c'est à la longue jambe. Merci. Na mobile ya Mariam Moke John, hein, babi bola moye ganga, izaka ebele quoi. Merci na mon grand frère propre, hein, babi ba bossa son angol basila, mais le seul grand frère waza na ba mongo ti lelo, donc izaka dadi du sadisu, hein, babi code yaka moko ya plus de 144, hein, yepe azara toujours quand na son angol wana, aolia ba mongo to, olia ba mongo kitoko, dadi du sadisu serpent de rail. Merci na ba force opé sa petite sœur na yo. En tout cas, Papa Edjoka contact na yo amsu mutako ko proposer au sale bagag film contact na yo na toza pe biso bana ngana mwana bumbu toza matanga on ko ba les blancs ba detengoma esika bozali na pesi mo ambela matanga ezali to kufeli mire yesa o mwana bumbu ya petit sayo 24 la kufaki ce qui to kokuta na bakita kosi ko za mala moto le landeko na biso. Vous avez un programme? Non, ebembe kokuna maga jeudi oyo. Kuna jeudi tozala wana ko za malamu mingi zambila ekweli bana bumbu bana so bumbu en tout cas tokutana ko za malamu mingi. Numéro de téléphone. Numéro de téléphone ngaza awe Angola plus 244 940 89 81 74 wana soko bengo juve rambo nde to sololi de ta force ce que vous allez mboti ya trop pour bazonga baluka ba conflit na kwa kobimisa kimyeza la po na ko zela attaque nde na ko zela attaque mission salama bongo na panzo ninga nota pe webite mbasi makosa su émission te wana biso soko mekika karanga okosa su émission te wana ni osimba su Delta Force det na bila delta te na pe na pesi delta mbote
na bato bazonga baluka conflit hein o batangi kombo babibo ah bon nga na star hein moninga na pena star Beaucoup d'estime. oh bato aganga boy nga na star. Bonjour Rambo. Merci beaucoup Papa Edjoka. Là je dis merci na binono so bafana aime la grâce TV. Plus no so bolanda biso abaranganga. Babu artiste na kati ya mboka loa na Swenta Ibo mamba bezali. Alors merci na binono so bo pesa biso ba force, bo soutenir biso, bo s'abonner massivement na chaîne na biso yo sa biso bolam. Merci na C8 Sébastien Kongwati Sébastien. Merci, au revoir. Papa Edjoka, au revoir. Ciao, ciao. Ciao, ciao.